Bonjour, bonjour, bonsoir, Bandeko, partout vous êtes dans le monde. Naye, na journée à l'élo pour na meka kosala. Moi, analyse muke oyo, ndenge to sala kaka ba analyse concernant ba actualité, il y a communauté na biso na YouTube. Alors, naye kosala analyse o muke juste pour na komeka ko expliquer avec mes mots. Visite, il y a les gens de Nabiso Koffi Olomide, oyo aye na poto, et puis a sali ba émission, a sali des émissions na monia na YouTube concernant arrestation na ye oyo salamaki na kin, arrestation na ye salamaki na kin. Alors je vais essayer d'analyser avec mes propres mots. Ça lit vraiment longtemps, ça fait longtemps que na salaka bah, vidéo li sous-souté. Et je ne suis pas obligée de m'expliquer pourquoi, mais je vais dire une chose. To remarka na loba bongo, na mo ya vous, hein, vous, pour na respect. Au lieu na loba ke na remarka. To remarka que respect pende zalaka penza te na biso. Na YouTube na biso, ya Congolais. Respect pende zalaka te, parfois commentaire moko boye o to sala ka musala oyo ezate ke pona biso moko ezalaka pona ko meka parce que ezelo komoko ezana na no don ezala ko meka ko expliquer batu peut-être quelque chose o elekaki o expliquer ngo na ba mona yo mona pe kutani na mutu mususu pe alobi a comprendre par rapport na ba mona yo wana ke na ndenge basalela ki yango ya liboso yango to sala ka ba tosalaka ba analyse oyo ezalaka mpona biso moko te ezalaka mpona komeka kopesa éclaircissement na bamona biso oyo toza nango etinda mpe omona mutu mosusu akomante biso oh, merci mama na comprendre par rapport na baexplication na yo siko nzoka nde ezalaki boye nzoka nde likambo yango ezalaki boye parce que mutu mosusu akoki kosala asali video na ye alors bato mpenza bacomprendre yango te mais soki tosaleli yango baanalyse mutu na mutu azwi mwa point na ye masolo ya journaliste asali yango azwi ba point na ye mutu mususu azwi ba point na ye expliquer nga pe nazwi ba point na nga na expliquer na ndenge kaka ya kofaire éclaircir eloko oyo mutu wana alobaki na kati ya video na ye donc omona mutu na mutu azwi point na ye expliquer yango omona esali pe ke bato mususu bacomprendre ke nzoka nde ezalaki boye c'est pourquoi tosalaka biloko yango eza te ke po toya soki kofinga bato toya koya komilakisa soki koya kosala nini. Ça fait mal comme on a que osali vidéo moko boye otangi no komba mutu te ozosala no vidéo na yo mais ba bambelu yango na ba commentaire ba bambi yango komba mutu moko boye ba bandi ko finga yo ça fait mal parce qu'on est quand même des responsables toyaka wa pamba te toza quand même ba responsable bino so boyebi bato bazana ba site ba yebi ke kozala na site na YouTube eza nango blague te ke o futaka bato fin du mois ke o sombaka ba mega po o sala ba vidéo ezaka blague te il faut ezala eloko moko eza pe souci ya mutu wana eza pe volonté ya mutu wana epi aza na intérêt aza na souci wana ya kosala eloko yango voilà parce que ezala te ke eza lipa na nguba te ke ofongoli ka site surtout biso bato toza na basite oyo eza représente na pays donc agent wana basalaka na basite wana mbongo ekota te il faut futa bango mutu lokola nga mbongo ekota na YouTube te na futaka agent ya Congo Température. Alors soki osali video moko boyeke mutu moko aye ko commenter yango na ndenge moko ya ye moko kaka kofinga ka pona kofinga kaka donc aye ne kofinga juste pona kofinga ça fait mal. Parce que ba ero to perdaka ba minute to perdaka pona kosala ba video to kipe kosala biloko mususu. Toza batu moko bazanga misala te, toza batu moko bazanga responsabilité te. Nous sommes des responsables. Et si nous faisons ça, et la kisaka ke toza quand même na bolingo na communauté na biso, tozo linga ko participer na développement et à communauté na biso parce que biloko tolobaka ezaka pona kofinga bato te ezaka pona ko éclaircir eloko moko boye lekaki na kati ya communauté vidéo moko boye peut-être bato ba comprenaki yango te vidéo moko boye peut-être bato ba sepelaki nango na pona ko féliciter bango dans le sens c'est là yango tosalaka ba vidéo oyo il faut zala vraiment eloko ezouta na kati ya mutema parce que ba temps to perdaka bino moko boye bina poto awa le temps c'est de l'argent
Batango to perdaka pona kosala ba vidéo to ki kosala biloko ebele poto gagner mbongo. Voilà. Ba salaire ya moins cher na poto eza ba 10 euros par heure. Mais soki muto azo li a 40 minutes pour asala vidéo. 40 minutes donc to ba partir 45 minutes ezara déjà 1 heure na poto. Voilà, par rapport na ndenge ba calcula kango na musala. Mais to mi pesa ka to sala biloko wana eza pona ko détruire la communauté te eza pona ko linga ko détruire batu moko te ezalaka juste pona ko pesa conseil pona ko participer kaka na évolution na développement ya culture na biso et puis ya communauté na biso congolaise. Boko skizanga so na zamulai na partout wana. C'était juste pona olobaki ça décourage un peu. Et ça la kake au mona mutu parfois abungi parfois lobi je peux m'occuper d'autres choses que na kota ka place moko be bazo salir nga pour rien na sali eloko moko te. Je crois bato batar ba vidéo na nga bayebi nga par rapport na dire parce que ba dire a mutu nde lakisa ka bo moto a mutu ba dire na yo ko lakisa kitie en tout cas na ba soki bo fuyer ba vidéo na nga nyoso aucun endroit aucune fois na finga mutu mais tu vas voir parfois ba commentaire moko boye ya ko salir mutu ya ko finga ko loba omoni loko ba bengi jalousie za na bato bazaka na ngote nzamba pambola ka bato bazaka na jalousie tu moi je suis pas quelqu'un de jalouse ce que tali vie nanga ça évolue du jour au jour parce que je suis quelqu'un na linga ka bato j'aide les gens j'aide ba benga maman sociale pour rien te j'aide les gens moi j'ai de na ko ko se vanter wate naza vraiment entrepreneur munene parce que naza na bato na futaka j'ai plus de 15 personnes. Oyo bazoka salaire chaque fin du mois à part Congo température. Bazoka salaire chaque fin du mois na ba biloko mike na benga ngo ba société te po bo finga kaka. Na ba biloko mike on a sala na Congo. J'ai des gens qui nourrissent leur famille par rapport à salaire bazoka pananga. Donc nazam tumoko na pensa kana bato. Ezate ke onazwa mbongo na ngana somba soki blouson moko boye ya 20,000 te. Soki nazana mwambongo muke na kanisa kana kyo sala ndenge ni pona aider bandeko na biso o bazana Congo o bazana salaire te. Po ba tu apoto quand même baza déjà na ba salaire na bango. Alors des choses comme ça moi je les fais, j'ai créé. Nazakana créé aka trop ba petite entreprise juste po batu bali o mona moi eloko ya 4 personnes, moi eloko ya 5 personnes, moi eloko ya 6 personnes. Po batu wana chaque fin du mois balé ça ba famille na bango en entendant mboka na biso ebonga parce que toko vana te tozelaka ebonga il faut to sala kana no eloko po batu ba koma na ko bonga wana lobi. Parce que ceux qui eloko ezo sale masek bato bazoli ate ba koma pe na ko bonga wana lobi te. Il faut moi eloko ezala lelopo ba koma na ko bonga lobi. C'est pourquoi nous ouvrons ces chaîne YouTube tout et tout. Ngana fongola ki chaîne ya YouTube juste pour na aider bato bazela ko bonga ya Congo lobi. De base lango na nzala te base lango na moi salaire moko moi eloko moko be moi 100 euros moi quelque chose eko sungake eko tindake a foutu moi studio na ya $50 moi $50 na tie provision na ndako. Ça des choses comme ça. En tout cas nga nazala na kati ya biloko wana mingi bato bayebi nga nazala na kati ya biloko wana nazala ka wana te pona critiquer pona ko dénigrer bato to pona ko finga bato poto pona jalouse. En tout cas soki jalousie ezala ka yaka pona ngate po soki yaka pona ngambe na évoluer kate moi j'évolue du jour au jour juste pourquoi parce que nazala mutema malamu nazala mutema na liya kana bato. Et puis na liya kana batu na linga te na za muto kabela mutu te osali eloko te na kabeli yote na pesa ka mutu par rapport à musala na ko pesa musala à partir à musala na onde na ko pesa mbon bato basaka na Congo température ba yebinga ba oki ko témoigner ba journaliste ya Congo température ba ko témoigner moi je fonctionne comme ça. Donc à part Congo température j'ai beaucoup de trucs ya mike na za entrepreneur ya munene na mboka na ngana sala bilo wa mike juste pour batu balia pona comme millionnaire tete ezala juste pour bato bazoze la ko bonga ya Congo balia. Voilà. Parenthèse on a fongola kiango bo bayebi te merci na bino kaka. Voilà. Na esala ki période muke na bande ko sala se ba vidéo te juste parce que j'étais un peu blessé na biloko moko eleka na YouTube na biso mais comme eloko eza passion na yo koki ko kitele melango te et puis nazalaki na ba voyage nazalaki na ba biloko ebele na salaki yango ba mandé ko mona nga lisusu te mais maintenant je suis de retour parce que na sala kaka misala nanga na sala ka ba entre qui est entrepreneuriat na Congo kaka te j'essaie de faire partout aussi dans certains pays surtout ba pays asiatiques. Alors je suis de retour na continuer ko sala ba vidéo parce que balobaka kande za mopaya soki aleki et puis on continue parce que la vie continue. Voilà parce que moi na nzambe pe akanga kandate il faut ko fongola ka mutema parce que toyebi lobi nzambe nde ayebi et puis moi na nzambe soki okangi kanda eza mabe
parce que soki nzambe alimbisaka biso chaque jour tosumukaka chaque minute soki nzambe alimbisaka biso na chaque minute tosumukaka pourquoi pas biso mpona kolimbisa eza pe teme na ngai ya lelo mpona kolimbisa tomoni Koffi Olomide asali baémission na poto awa alobeli nini arrestation na ye oyo nasali kutu video mpona yango oyo ebomisi koloke musicien neni na ye chauffeur na ye alors baémission wana asali vraiment eza na bato oyo basepeli te iparaîtrait ke bafane ya Koffi Olomide basepeli te po asali émission na chroniqueuse moko boye bandeko nanga toki koloba eloko moko pourquoi biso tolingaka nzambe alimbisa biso me bato balimbisa bato misusu te donc yo lingi yo kota lola me moninga akota lola te c'est comme ça que moi je comprends ça yo olingi yo okota lola yo nzambe alimbisa yo olimbisa bato mais parce que oza fan ya mutu moko boye mutu wana oki kolimbisa bato te parce que oza fan ya Koffi Olomide donc Koffi oki kolimbisa tel te oponeli déjà bato oki kolimbisa na bato oki kolimbisa te bandeko na ngai wana eza mentalité nano nini tomoni yango kambala liboso pa Koffi te toyoka yango mpe pa Fally soki ka mutu asali nani émission omona non mutu wana te Fally oki kolimbisa mutu wana te Fally oki kolimbisa mais mutu azoloba Fally oki kolimbisa mutu wana te to Koffi oki kolimbisa mutu oyo songolo mpakala te omona mutu wana pe afinga pe Fally afinga pe Koffi me balimbisa ye mais alobi alingi moninga na ye mutu moninga na yo azana makila ya rouge lokola ye balimbisa ete de un d'abord eza mutema mabe parce que oboyi balimbisa mutu donc oza mutu moko o pardonnaka te mais le même mutu wana alimbisa yo et puis dede donc ozolinga mutu wana akota na lisu parce que omoni kokangela mutu kanda eza déjà péché soki okufi oza na kanda mutu okomona nzambe te totangaka bible biso nyonso soki okufi oza na kanda ya mutu okomona nzambe te donc souci na yo olobi oza fan ya mutu mais ozo pasolela nzela po akota na lifelo parce que toko s'effacer voile te toza ba chrétien la majorité des Congolais sont des chrétiens par rapport na ba église de réveil oyo papa idi na bala ayela biso na Congo par rapport na ba église de réveil parce que liboso tozaki na catholique makambo ya nazanza mwana nzambe naza ezalaka penza te to bande ko mona ngo na ba geste to bande mona ngo na comportement na bizaleli ya bato mais lelo biso nyoso na ebite nani so koti na Facebook na minute oyo ezaka kaba mutola muki na tongo grâce à Dieu gloire à Dieu bo respecter nzambe bo linga nzambe justement pona ko lakisa ke biso tout to lekisa jamais journée sans que to tanga eloko ya nzambe soki to loba ke to za bana na nzambe mais soki otali depuis to koma ko tanga bana na nzambe wana to tika bunzambe to tikala nango kaka na mbebo to tikala na bonzambe na mbebo to tiki yango ndenge ezalaki liboso na bizaleli e koma na mbebo yo lobi olingaka nzambe omona mutango penza azopesa ba pasteur mbote ba pasteur na mbote azopesa église na bango mbote et puis à la fin aeko sukisa pona koloba ke Koffi okoki kolimbisa mutu telete Koffi okoki kolimbisa mutu songolo te Koffi okoki kolimbisa mutu mpakala te siko lero yozolo ba Koffi okoki kolimbisa mutu wana te ozotia siko pare ya nzambe wapi oyo bandaki na ye lero ozo pesa ba pasteur no mbote ozotia ngo wapi donc nzambe ngo azalaka ya mbebo nzambe ngo azalaka vraiment ya mbebo Koffi Olomide soki penza boza ba fan na ye bokoki d'ailleurs ko sepela ke akoma ko limbisa batu nyoso nini sala e mabe akomi ko limbisa bango eza nano malamu pona ye moko contact ya ye na nzambe puis eza malamu pona ye na batu oyo alimbisi po elakisa biso ke star munene lokola Koffi azo se permettre ko limbisa bato oyo bako kipe ko ajouter eloko na vie na ete mais asali yango eza po ete ya biso po bana na biso pe bakotaka na YouTube batalaka ete ya biso et puis epesa moi modèle moko boye ke soki papa Koffi a limbisi et pourquoi pas ngai Koffi Olomide o star na biso ya Congolais oyo azana nyoso azana besoin ya mutu te po azala Koffi tokola na miziki ya Koffi tomona ba sikso Koffi ya sala toyeba ndenge Koffi a mata
na yoka na émission moko batu bazoloba Kofi atanga awa na Allemagne na 1974. Pouvez-vous imaginer? Na 1974 wana biso msusu kutu non tobota mite. Mais Kofi wana donc aza icône. Aza légende ya mboka na biso. Mais si Kofi se permet ya ko limbisa batu. Ezate ke yo pona wana tokoki komona ngo na miso ya kibomoto. Tokomona ngo na miso ya kibonzambe. Ke nzambe quand même ya mboka na biso akomo sala. Nzambe biso tozo sambela. Akomo sala. Et puis epesa exemple na batu nyoso. Epesa exemple na bano biso tozo bota. Epesa exemple na batu nyoso ke kolimbisa ezate ke ifo mutu apesa yo eloko moko boye. Kolimbisi ezaka olimbisi pona bolingo nzambe olimbisi pona kolakisa batu ke obangi nzambe parce que soki nzambe aye na lelo eke ozana conflit na mutu okokota lola te ndeko. Soki nzambe aye lelo ozana conflit na mutu ozana mutu olobisaka te totanga biso nyoso ba Bible okokota lola te totanga ka Bible biso nyoso soki oyebi kolimbisa te okokota lola te. Alors Kofi amoni ke akoli na ye azana succès na nyoso ezate ke o akwei ezate ke o asilite azana succès na nyoso po azaka na ba stratégie ne ya ko retenir succès. Il a vraiment des stratégies Kofi bravo na ya ko retenir succès na ye. Asilite ndenge zalaka ba ndenge toloba ke pa biso mutu tele asilite mais à se permettre kolimbisa bato ba ko apporter ye lo côté mais alimbisi bango. A combien plus fort biso bato tozan na succès te tozan eloko moko te. Donc eza modèle. Au lieu eza la modèle eza na bato baza ko se permettre ko baba eza ba fan ya Kofi mais baboyi Kofi alimbisa moto. Donc bolingi Kofi mais bolingi akende lola te. Bolingi po akota li felo. Parce que bande konanga lola existe, li fero existe. Lola existe, li felo pe eza ko existe. Parce que la Bible ne ment pas. Pourquoi on appelle ça le livre saint? C'est un livre saint parce que eko sa ate. Li felo existaka bande konanga lola pe existaka. Soki Kofi azako Kofi azana nyoso na mokilio. Azo se permettre ko limbisa batu nyoso. Ko limbisa batu nyoso ba finga kombo na ye devant batu nyoso. Et puis aye ko limbisa bango pe devant batu wana nyoso oyo ba yoka ndenge ba finga ye. Il faut epesa biso nde leçon. Il faut ete abiso bolingi mateze sunde nini. Il faut ete abiso batu to banga nzambe. Il faut ete abiso batu ba fan ya batu wana. Il faut ete abiso ke oyo kutu azana succès. Oyo kutu naza fan na ye na linga kaye. Mais ye moko azo se permettre ko limbisa batu. C'est que Dieu existe. C'est que il faut ngape na limbisa. C'est que tolo ba communauté na biso bandi ko bonga. Ya YouTube poto bande ko lela. La communauté na biso YouTube ezaki mafinga. Mais on a compris presque 4-5 mois oyo apaisement moko boye koti na YouTube. Félicitations. Apaisement moko boye mafinga wane bandi ko kite bandi ko sila. Muto banda biloko Fabrigaz. Na début batu baseka seka mais epesa apaisement moko boye parce que vous savez li lobeza na pouvoir moko boye. Peut-être ya lobaki kaka Fabrigaz ya lobaki ne kaka nini soki esprit mupe to limbisana to nini alobaki yango peut-être sans le savoir mais par rapport à malobane wana nzamba bandisi ko agir nzamba bandisi ko simba bato ba fingaka nzamba bandiko simba bato bakanga bakanda bo ba finga bango moko bakomi koya ko senga pardon ko sangana na bato ba finga bango bande ko il faut to loba merci na nzambe il faut to kumisa nzambe ke nzambe vraiment ayoki maloba ya Fabrigaz o ya banda esprit wana o ya banda makambo ko limbisa bino moko boyebi ndenge YouTube na biso ya communauté bande ko pela moto ko tala ko fongola ta video moko te soko zana bana pembeni. Ngana zalaki soki pona nata la vidéo ya communauté il faut nata la gauche droite soki mwana azate parce que kuna makambo kokuta kuna bana bokyo yo kangote ma finge za kuna mais maintenant c'est 4 5 6 mois oyo tozu moi apaisement moko boye gloire à Dieu na bato bazali ko finga na bato bande ko finga ma bakomi ko solo la bande konanga tokoloba nini ke tolongi tokokumisa nzambe soki mutu lokola Kofi bino moko boyebi Kofi
Koffi Olomide legendre mopao mokonzi akomi ko se permettre ko fanda na salon moko na batu o bafingaka ye. Mais ça montre que maloba wana o Fabregas alobaki esprit mupe il faut kota na communauté. Bande ko maloba ezaka na pouvoir maloba o to bimisa na munoko na biso ezaka na pouvoir moko boy. Ezaka na pouvoir. Alors maloba wana biso nyonso po balobaka la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, ça doit être la parole de Dieu. Donc, foi, ko saisir eloko moko boy, e utana una ko yokango. O yoki eloko moko boy, o mona, atasuki ko sale lango lelo te. O mona ka muke, esprit e komo travailler ango na kati kuna na kati na yo. Et puis, ba o mona eloko ane komi ko sala. Tam supe sanke o planifier ango. Nandimite ke batu o bazo senga na ba pardon ba planifier ki yango. To batu ba komi ko sanga na ba planifier ki yango. Eze eloko yaka na yoki eloko moko boy. L'air Fabregas ya bimisa esprit wana mupe batu tu ba lobela yango. Alongwa kuna boy na boy. Mais tozo mona musala ezo salema. Tozo mona ke Nzambe Saint Esprit azo sala musala. Na kati ya communauté na biso. Tolelaki mingi awa. Communauté na biso ezalaka mafinga, communauté na biso ezalaka ba chrétien, ma communauté na biso ezalaka ko chrétien batu, communauté na biso ezalaka ba 12, communauté na biso ezala ko finga na ko tonga. Mais tout monde qui est quand même moi apaisement moko boyekoti. Gloire à Dieu, bravo. Botika ko matisa moto place ko bakisa koni baninga bazo tirer bakoni, bazo longola bakoni, bazo benda koni, bino bozo matisa kango po moto epela. Non. Koffi n'a rien à perdre ce qui a solobisi mutute. Parce qu'il connaît son boulot. Et l'autre matsa mutu ezala musala. Et l'autre matsa mutu ezala musala. Alors, asala ka musala na e bien. Azana besoin ya mutute po amata. Azo sala ngo pona ko lakisa. Kaka bino ba fan. O bozolo baki akoki ko limbisa mutu songolo mpakalate. Azo lakisa bino ke mutu akoki ko limbisa mutu nyonso. Azo la kisa bino ke biso nyonso ifoto yeba ke muto ifoto limbisana. Po ya azo limbisa po na intérêt moko te. Azo limbisa bandeko ne po na intérêt moko te. Azo sala ngo juste po na ko lakisa biso ba fan na ye. Ke muto aza mutu. Ke final eza Nzambe. Ke nzela na biso ezali ko kende na lola. Na mona ki Koffi asali video moko. Azo loba ke lingi mukolo wana akosala concert ne wana akotika nzoto na ye na scène wana batu ba interpreta ngo mabe baloba ke alobi akokufa na nini na scène non foto yo kaka yango moni to sala ka ba analyse pona ko meka ko expliquer batu kete alobi boy l'air aye ko sala deuxième émission aye na poto a expliquer ngo alobi azolo bana ndenge ke ndenge to baka na ko se déchaîner na ko tika la na scène wana. Alobaki yango na suka émission na boyebi eloko alobaki batu bolanda Jésus. Alobi to landa Jésus. Donc na Koffi azolakisa biso nzela ya Nzambe. Biso ba fan na ebi ebele ba fan na Koffi toza ba chrétien. Parce que Congo je peux dire 80-90% toza ba chrétien. Toza ba na Nzambe. Koffi Olomide bambelaka ekindo kikinini ayebisi bino bolanda Jésus. Donc, ezo sala bino elote. Koffi alobi to landa Jésus. Alors, après ko lo bato landa Jésus wana asuki wana te. Abandi ko sala ba émission na batu o bino bolobi ka ba finga ye. Mais bozala kame ba vrai fan ya Koffi. Abandi ko sala ba émission na bato bino bolobi ka a finga ye. Mais lere Koffi asali émission na bato bolobi a finga ye. Batu wana baftu ni Koffi. Ngana yo to wela nini na Koffi alobi yango tabi na olobango na nini te na plateau te to wela nini donc ezate donc to tika ko tiaka ko matsaka koni baninga bazo benda bino bozo matsa si réellement boza ba fan na Koffi ba vrai fan na Koffi po biso ba vrai fan na Koffi to sepelaki nga vraiment na sepelaki po na ebike azo lakisa biso azo te biso po côté ezaka te ifo muto afongola Bible abando ganga alléluia bando crier ndenge pa na biso to criaka te côté ya muto ezaka na comportement ngana te ya mana comportement ya balma na te ya mama kasi po comportement muto pe te yaka bizaleli ya muto ete yaka ezate ke ifo afongola munoko
Petro avanda eka pembeni na bato bande sacrifier Jésus. L'air ka fongola ki munoko na abando le côté ya bango alléluia Jésus te. Azo senga soki mai soki nini abande ko senga. Ba comprenez déjà que oyo azala ki na oyo elobelio eza ya mwana nzambe. Kofi azo te ya biso ba fan. Il faut to comprendre que Kofi azo te ya biso. Ayebisa ki biso peto landa Jésus. Et puis bomoni ye moko bandi ko limbisa bato bino bobamba ke ba finga ye. Alors il faut pesa biso leçon. Toyeba ke mutu ya grave mo pao mo konzi azan nde nzambe. C'est que Kofi te po Kofi ala kisi biso ke yete. Abandi ko limbisa. Alobak na émission alobaki akotika bo mwene na plat na nini na nini na scène. Émission ana alobaki akotika bo mwene na scène. Bo talaki na suka le batuna ki mo na ya suka. Alobaki nini? Bo landa Jésus. Donc mutu azote ya bino ekomeli bino problème. Siko bo komisi ndenge azoloba ndenge wana seki alingi akufa. Bino boza banza po yebaki mutu alingi akufa. Non. Azola kisabino nzela nzambe mutu na mutu azana modele na ateyaka. Banzembo ne wana pe konsola ka batu. Banzembo ne wana pe teyaka. Ka biso ba kongole nde to komisa oya nzambe oya nini. Eloko nyonso ezo pesa yo leçon. Oyo ezo teya yo. Est-ce que vous la pe comportement mutu? Ezate ke faut mutu ayemba alléluia te. Et que vous la comportement mutu et que vous la ndenge mutu a changer comme ça la biloko moko bo baboyebele na biloko mususu. Donc nzambe asali biso grâce wana ces derniers temps communauté ni na biso YouTube na biso ya communauté et commune côté ya biso. Mama kambo oyo ngana komo mona na communauté na biso na YouTube ya communauté na biso congolaise. Eza mate ya bandeko. Nzamba zote ya biso na kati ya communauté na biso na YouTube ya communauté na biso congolaise. Bao bazo rêve bao tika la pamba. Donc bino bolinga Kofi mais Kofi alimbisa te. C'est que bino bolingi Kofi akendeli felo akota lola te. Bandeko lola existe. Kofi okiozala yemba banzembo ne wana mais aokota ne lola. Yo muto bandi wana fan o calculer ka ebatu o il faut alimbisa na ba o alimbisa te. Okoti na yo na lifelo kepe oziki. Poko yemba banzembo ayembaka ya ko consoler ba couple ya ko consoler ba couple ya ko pesa moral na ba couple ko yemba ngo signifie que po azo yemba ngo des fois kota na moto non akota na lifelo te eza ba confusion ezalaka nde na mboka na biso yango wana poto komisa ba oya nzambe na ba oya satana on dirait satana sala batu satana sala mutu te satana za na pouvoir sur mutu moko to azo respirer nanu. Soki okati motema okufi nde wana ozesune loko koloba te satana soki osalelaki nzambe te satana kosala na kosakana na yo ndenge alingi. Mais tant que oza ko respirer même une minute avant ta mort si tu dis Dieu pardonne-moi et que tu pardonnes tous ces gens au basala yo mabe automatiquement okota na lola bolamu ya nzambe yango wana elengi ya bonzambe yango wana. Si orlimbisi bango avec un cœur na hypocrisie te bolamu na nzambe siko yango wana okoti pe na lola même na dernière musique. Donc tant que tu respires mutu moko toki olobela oteke oya kokota na lola te oyo akusiko suka ne yango oyo kosila ne yango oyo opeza okota okene na satana parce que na dernière minute okipe ko senga bolimbisi pe ko pardon ko limbisa batu nyonso basala mabe et puis akoti pe lola vers. Donc totika ko juger batu bino bolingi Kofi boza ba fan na ye fana mutu aza mutu alingaka bolamu ya na ye fana mutu aza mutu alingaka bolamu ya mutu na ye ya idole na ye mais soki bino siko bozo linga idole na bino atika na conflit na batu c'est que boza bolingi bolamu na ye te ye moko azo soigner na batu alingi ne su ba problème te alingi ne ba problème to ebi Kofi bandaka la kutu alela kaneka pona makambo wana ya batu ko lukele ba conflit soko tali bien Kofi azala penza mutu ya conflit te. Kofi c'est un bosseur mutu ya conflit azala mingi bato bazala musala te azo lukaka ba conflit akota na video bato bandi ko traduire ngo na ndenge ya zo linga ezalela bandi ko loba jalousie oya sali video pona jalousie asali boye pona parce que bato bazala na eloko ya ko sala te bango ba cultivaka haine bato wana. Mais bosser mutu a travailler ka azana tante mutu a bundaka pona vine mutu a travaka mutu a lingaka a maximiser ba recette mutu a lingaka a maximiser ba effort na biloko azo sala mutu a lingaka a avancer a kende de l'avant
azalaka na temps ya kofandela video ya mutu te to kofandela mutu te aloba oyo na oyo boki koyokana te oyo na oyo boki koyokana te donc yo okaboli déjà oyo fois kende kaka na lifelo donc bino bafani ya Kofi susi na bino ezali Kofi akotaka na lifelo alimbisa batu te et puis toyebi ke balobi na lola mutu oyo ayebi pardon te akokota te mutu oyo alimbisaka te akokota lola te ngana bino toyebi yango mais siko bino boza bafani ya Kofi do bolinga Kofi mais bolingi Kofi akota lola te bandeko boza bafana ndenge nini ata ba chinois ngo ya Arafat bazala bongo te siko susi na bino bomona Kofi akota lola te mutu azomi lobela na banda kala kutu ayembaka Dieu voit tout Dieu sait tout na debi kutu ba dereve ya ba prophète ba bimisa batu bandoki na ba famille ba ya nanu te Kofi ayemba déjà Dieu voit tout Dieu sait tout mais ti lelo bokabelaka ka Satan kaka bokabelaka ka Satan po abetaka na musique di juste po ale isabana nae ayebi ne musa msuta ayebi ne koyemba abeta musique ne juste po a pouvoir ba besoin ya famille nae siko bolobi ya oki ozala nzambe te ya oki pardonner mutu te ya koki kosolana oyo te bo poneli e batu fa solana bango na ba oki solana bango te juste po akota lifelo donc bino bosi boza ba fan nae botindika kae boza ba korobie bozo tindike po akota lifelo bandeko nanga to tika ba comportement wana omoni YouTube na biso ya communauté j'ai l'impression que Dieu a mis sa main là Dieu a écouté liboko na esiko po toza lokola ba communauté musique moi ça me faisait mal ça me faisait mal parfois je pleurais comment on a que na okota na ba YouTube par exemple ya ba almo okuta kuna ba lakisaka ndenge ya kobongisa ndaku ndenge ya kosala fleur na ebota ba ebota mbangu ndenge ya kobongisa kolamba soki batu bakoteli o brusquement na ndaku elo ni okolamba mbangu ba li ya noki ba biloko ya bongo ndenge nini oki ko présenter séminaire na yo ndenge nini oki kende do babilo kwa bongo ko apprendre batu ko sala yoga po ba articulation ya nzoto na yo ezala mouvement tout le temps babilo ya bongo na kutango na ba communauté awa mais soki na kotika o ya biso zaka kingandi ya fingi kingandi omona penza mutu azo finga ao finga penza mama ya mutu mususu mais maintenant là quelques mois oyo nzambe a apaiser communauté na biso bandeko toloba bravo toloba merci na nzambe. Et puis ba promoter la biloko yango bango moko bakiti puis bino bozo linga bo matisaka ka mafuta pona nini toza la gentil soki toza ba fan ya batu po batu toza ba fan ya batu to linga ka bolamu ya batu wana to linga ka bolamu ya batu toza ba fan na bango to lukate ke oza fan na mutu bozo linga akota li felo te o linga batu ba finga ka kaka oza fan ya malamu te boza ba faux fan bo bazolo ba Kofi okiko limbisa te boza ba faux fan boza ba fan ya solo te ba fan ya solo ba lingaka mutu na bango azala bien na batu nyoso pona ko faire avancer ba biloko na ye parce que so mutu azana ba conflit ba inspiration ko yate poko yembe fo ezana ba inspiration ko yate